Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille. Bonjour, Balandinho Soya BBC. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'alba toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner. Voilà. Bah bon début à semaine, bah bon début à semaine, bah bon début à semaine, bah bonne année, bah meilleur V, na Balandinho Soya BBC. Voilà. Bandeko bokota to solo là je crois bomoni titre na biso bomoni photo ya miniature. Promotion est raté na loba toujours que non toza na film na biso tozota là. Tota kota la 10e épisode ya film na biso ya La Boniche na Bellevue Kandi na Bellevue TV et La Boniche to banjo chité ya déjà to komi na 10 to ebité to suka na 12 ou bien na 15 je sais pas. Mais on dirait que tu as 12. Alors, tu as kaka. Alors, Bandeko, je crois la boniche, tu commis na niveau mon tension, tu as regret, tu as léli, et voilà. Vu que Davina a commis aveugle, vu il y a Biloko Oyo Linda Azo Sala, donc méchanceté na méchanceté, Obangi Mokili. Na kota la Biloko na nyonso. Okobanga kaka toujours mokili. Voilà. Toza lebele wana, toza lisusu ebele lelo, na pokwa lelo, na Bellevue Télévision pour na filmer suite ya filmer na biso La Boniche. To découvrir sikoyo Patricia na ngamune parce que Nikita na ngamune déjà kuna basi bakangi bango. Na ngambu sikoyo ya Patricia oyepe aza La Boniche. Nangambu nae et kozala pe kaka regret ou encore à sauver peut-être Davina. Moki déjà mabe hein. Na olingana ye basiko pardon. Poutine, félicitations. Voilà. Sans plus tarder bandeko, to la nana moi ka extraire moké oyo comme ça na zongela bino. Compliqué Davina, sérieusement. Non, ça servirait à quoi en fait? Non, mais tu seras toujours jolie ma chérie. J'aime pas te voir comme ça, tu as trop le moral à zéro. On est là. Ça va, je veux bien. Ouais. Bon, je pense que tu es toute belle là. Ton chéri est à tes côtés, hein? D'accord. Ça va comme ça? Oui, ça va. Oh Seigneur. Entrez. C'est ouvert, non? Ouais, c'est ouvert. Entrez. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Attends. Bonjour. Oui, bonjour. C'est ici le numéro 81. Oui, c'est ici. Oui, j'ai appris que vous cherchez une aide ménagère. Ah oui. C'est vous? Oui. Oui, venez. Je suis Patricia. Ah, enchantée. Venez. Patricia? Oui. Bonjour. Bonjour. Davina, calme-toi, quoi, on va en fait? parler avec elle. Pardon? Je veux dire, tu peux t'asseoir. Oui, toi. Merci. Ada. Ah, c'est une jeune fille, c'est une maman. Non, elle n'est pas une maman, c'est une jeune fille. C'est une comme qui? Comme Lily Linda. ou comme Lily. Lily comme moi? Ok. Oui, à peu près. Je peux lui parler? Elle t'écoute. Patricia, bonjour.
Bonjour maman. Je suis Madame Davina. Ah, bonjour Madame Davina. D'accord. Ok, je vous laisse parler avec mon mari, d'accord? Mais Ada, je peux lui parler vu que... Ouais, tu peux lui parler. D'accord. Vas-y, tu lui dis que je suis vraiment dans l'urgence, tu vois, vu que tu as, je sais pas, tu as des activités maintenant. Dis-lui que je dois commencer à me lever le matin. C'est bon. Lily, vas-y, parle. D'accord. T'inquiète pas, je m'occupe de ça. D'accord. C'est Patricia. Oui, c'est Patricia. D'accord. Donc, on avait besoin d'une personne pour s'occuper de ma soeur. Elle est aveugle. Elle a des problèmes de vue. Parlez un peu fort. Elle est aveugle. Elle a des problèmes de vue. Ah, oui. Donc, moi, ici, je m'occupe seulement de son mari. Lily? Oui. Je lui fais le compte rendu, Davina. Moi, ici, je m'occupe seulement de son mari. De tout ce qui est son mari, la nourriture et tout. Maintenant, toi, tu es ici pour t'occuper d'elle, de son handicap. Cela veut dire le matin, le soir, à midi. À tout moment, tu es là pour elle. Elle se chie dessus, toi. Elle se pisse dessus, toi. Elle veut manger des bananes, toi. Oui? Pardon, j'ai mal entendu, c'est Lily qui parle. Non, ma chérie, je lui dis qu'il y aura peut-être des moments où... personne ici ou bien c'est Lily qui parle? C'est moi, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Était à Davina, hein? Était à Davina. Je crois lobi na loba kiango. Peut-être que ça bande mususu balanda ki émission na ngate ba ba ko la émission oyo na répéter ango. Et ça la tautologie mais il faut toujours qu'on répète pour une bonne compréhension, voilà. Et loko ekomeli Davina eza manque ya discernement na kati na ye na bilobela. Ce qu'on a un problème, surtout dans le monde à l'élo. Confiance zéro, confiance moins. Lorsqu'on a un problème, il y a un délo. Bon, et ça parce qu'ils ont filmé, parce qu'ils ont filmé. Au moins, ils ont filmé, il y a les alaka qui non tango. To Hollanda, to komi to banjo kanisa makanisi belé pona nini boyete po nini fallait bomoni nesinga na minute on a raisonné dans le bi ah Davina normalement azaki mutu moko boye ya ko lancer ta message ta communiquer ou encore que non azongi ata so pe na dubumba shango kuna babengana babungana ki façon ko luka ezaki kaka ebele façon ki na komi ko ela na salon eh pardon. Ce qu'on a eloko ezole kilanga façon oyo Poutine a démasqué bato à salon. Nde eloko nga na moni penza ke no Poutine aza suka. Façon a démasqué, façon a kendeli na bato à salon ndenge bimisi bato à salon. Mais non. Alors bref, la grande famille, je crois mutu na mutu abendi ya ye. Nga maman BBC na loba toujours que non tant on a aussi ba promotion ou encore tant on a ko lobela ba film à Poutine bandeko tozala kaka te que non Poutine non, il y a toujours de messages na ba film na ye yo zunini na film na ye neti ngai awa na apprendre lisusu makasi ya koloba ke non lorsque za na ba problème et ce zuyo penza mutu kolinga pete ke non problème la tayo ole yo zwa ozala likolo a problème mais problème est comme likolo na yo, c'est ça Davina. Problème est comment qui likolo na en c'est plus abana isu ko yeba de façon ko se gérer te problème de comment qui ko gérer ti meme de ti na ndoki. Bah là qui s'appelle biso quelque part à que non à ta situation ndenge nini ozanango o et ronger au tétale la nzambe parce que diable aza donc aza riser bande ko diable a joua kapena makanisi ya mutu na o répéter ango po o ekomeli Davina eza diable nda joua ki siko na makanisi na e tellement makanisi ne zaki se kei kaka papa na mama na ngai ndeko na ngai mama na ngai ndeko na ngai ah diable akoti kaka place na makanisi na e. Est-ce que situation na yo nyonso ya vie aux obligé kaka ya koyebisa n'importe qui oyebi mutu ozo yebisa makambo oyebi mutema na ye
Tant que Davina a lobé là qui va faire ba prise na salon. Et ça qui juste peu en passant. Et ma solo to te kaka pe ba vina biso kaka ya koloba keno to baneka ko solo la en passant. Et en passant on a pe o te ki vina bon moina yot. En passant quand on a ndenge zala kana keno yo kani so ipene nini en passant o te ki bon moina yo. To okipe ko condamner ba fille à salon oui, to condamner bango ba comportement na bango na ndenge bazala ka ba makambu ko mema de bouche à l'oreille. Et loko siko nani Linda asali. Linda siko akozalande na problème na ba fille o ya salon. Parce que ba fille à salon, parce que na minute ba priska ba komi ko tuna, bango nyonso bazomona na te. O mususu bien amona ki Linda azo kita na jeep, a comprendre lisolo angote. Siko bango maele ko ya kozonga bango ya koloba yo kaka ndenge to betela yo lisolo nzoko sota avant kenda nzoko zaka ndenge mongando. Nyonso ne ezola ki sa virus ya ba fille ya salon bozui awa ba ebisi bino awa bo vanda na ngote bo memi pe bo kei bo memi bo bozomona yango na nazolo ba toujours que non ba fille ma belle vie to ya kaka koloba belle vie ozanani Poutine de l'écriture non leçon ni yozozo confier ba problème na yo pa nzambe. Mutu akote lo kaka na ndaku kaka boye bande ko ezalaka pe mutu akote lo peka na ndaku boye toi tu vas te dire que non nzamba za kaka nzamba tindelinga mutu nzamba console ngai oyeba te que no diable pe ayeba ndenge ya ko console pe mutu ayebi ke pe po alaki sona ko seka po après lo bien ni atayo kitoko et comme la kabisoti. Et comme la kabiso penzo lobibo ezaka kanzambe kaka nde mutu atindeli ngai. Davina zaki même pas na temps ko tuna uteli wapi, comment est-ce que tu as su que non, nga nazande konayo, comment est-ce que yeba ki adresse nanga et tout et tout. Vous comprendre? Alors to essayer kana ba problème na biso mususu oyo moni que neza problème moko ya mutu ezo ronger yo, yeba ko gérer yango. Ce qui est lequel yo belela nzambe zo ango déposer ango pa nzambe blesso ezebele na kati ya film wana parce que tozozo ba tupe bazo benga mama BBC omoni nga na kutana na situation ona bato misala nga boye batu mususu lokwa biso ba mama BBC to linga biso su ba salon ba congoliste pour problème na problème wana kutu wana nanu ba tekinde kaka nani Davina siko ya koloba keno peut-être que no ba ebi pe relation mutu moko boye keno moi so abimaka na libala na ya tambolaka ou bien ba ebi keno fille o abimaka na mobali ya batu boye ba masolo wana ezaka na ba salons donc ba salon ezaka ba Sodome na Gomorre. Tout ça ezaka ba message moko boye ya Poutine azo kotisa na kati ya batu to yeba façon ko vivre na société pe bino basi pe ba salon bino na ebi bozao vie privée vie ya batu botika nga parfois ça me gêne nga eza difficile muto a comprendre nga o juger nga ka non moi si mabe mo boye bébé c'est boye j'ai des dans na ba logique moko sakanate. Pour vendre pembeni nanga, il faut comprendre nga. Et puis logique nanga eza logique te que no ya terre à terre. Logique eza que no buzo bate. Pona oki ozala wana te na vandi pendant 1 heure du temps kaka na vie ya mutu na munoko. C'est eza nini? Yo vi na yo c'est bongi. Pour vendre pendant 1 heure du temps, 30 minutes, voire même à 20 minutes kaka na kombo mutu peut-être na kombo couple ya batu. Et les kate pananga. Peut-être en passant likambo ya solo esili mais comme avec songi bokomi kokene koluka misisa nango non elekate dans la vie kolinga kate ke non balobi ke non soki otie mbuma o ese poli neti tomate ya kopolo tie na katikati ya ba tomate mususu ekopolisa oui. Mais bolinga pe bo sala pe différence osali pe kiteti ya ke no okwe ya pete ya ke no muto ayeli ki songi yo pokwe na ki songi wana telemela ya éduquer payer
Pour moi je sais ezaki na musala mo to bano ko sala ba osaba ki songi kuna au moins bazolo ba keno boye bisa BBC parce que BBC ko ya ko telemela biso ba yeba ki nga pe bongo to ko solo la pe bien to solo li toto ndenge ezalaka li solo eye mais akolinga ko kota bo banda ko développer po nga na omi lobela na lobi keno a eza ye soki siko nga pe na kei c'est-à-dire nga pe ba ko développer nga awa ou encore mona ba loba keno boye bisete parce que tant ko ye biso mona ya obano ya biso ba logique moko boya bana c'est comme ça parfois il faut ko ça la exception ba obanga yo ya ko loba keno likambo soki ya ye biango ba comprendre que no yo ko lobela bango peut-être vérité le quoi mo kilelingaka vérité te ba ini yo nde combat o nga na zana ngona vinanga bande ko ça fait très mal lorsque je vivre na milieu moko boye vérité et yebani mais batu bazo tombola kaka mabe ça fait très mal ce qu'on ngaiko na koma na niveau ya koloba Seigneur ou encore na loba bo apprendre boko tsanga ta na école ya songi bien boko tsanga na école ya hypocrisie parce que nga na linga hypocrisie te na koka pe hypocrisie te soki na monika mutu déjà ça hypocrite na memakeka likolo eza erreur moko bo eza erreur te na zana défaut wana na supportaka ba hypocrite te mais na minute oyo eza loko moko boye ke non même ba hypocrite ango yebaka façon ko vivre na bango parce que ba occuper ka ko salo mabe botala ba niveau yango mona ka moko ta na kota na ba film à belle vie na otala ba film à belle vie na loba eza ba vérité mususu azobimisa awa parce que tu es bien non azoka pe ba retour mususu na ba monde à ténèbres tango yaka ko dévoiler monde nani misala diable c'est pareil lorsque vous avez la vérité ba kolinga ote lorsque vous savez pe musala no kitoko ba kolinga yote mokilango ekenda ka bongo te. Bref, c'est au moins ça bandeko to bavarder ka muke sur likambo na ba film parce que ngana lingaka na vandi boata tozo solo là o encaissa telo moko ya bien parce que muto apprendra ka du jour au jour. Parce que lorsque yo zo vanda na ba salon ana vandi na ba salon ana o la muki na tongo ke na salon boke ko travailler bo bani de tongo tipo kwa kaka ba kombo abatu kaka ba problème abatu beaucoup développer ça c'est la sorcellerie ce que boye bisanga tala siko wana o tali bitumbo yo moko za nango na vie na yo o kokango mpempa ko za solution nango mais makambo abatu numéro 1 ba biso ba mususu toté ya kapé kaka eleki nango déjà c'est bon nakangi boye me bo partager bande ko toza batu totika air moko ki songi soki toza pe ba songi to sala ngo na ndenge moko ya bien parce que nous sommes des humains to boité tata ngana ko ya ba botika ki songi biso toza ka ba songi mutu nyo toza ka songi toza ba humain toza ba parfait toza ka na ba défaut mais to essayer ya ko sala ngo kitoko et que na niveau qui sorcellerie tel quoi ndenge linda kenango ça c'est la sorcellerie. Et baza ba fi wana baza ya ba audace ya ba courage tangu linda zo sala bongo est-ce que azoye ba sort na ye ko za nini un jour parce que ninga zo sala ba bêtise de nyonso wana idée même pas que no lobby et que balukela ye a donda na ye bref c'est au moins ça la grande famille bo aimer bo partager babo nané na bino alors to koti siko na dossier na biso. Maman Marie-Jeanne Bololé. De na lela maman oyo non. Je vous dis, exactement parce que peut-être pas jouer pas belle vie. Na sepela ka na ba rôle na e. Ninga sala ka kibe, ninga jouer ka maman mukolo. Na tala ka na bi inspiration ya boye. Donc ya yeza na kati ya makila po a jouer ka kota ka na personnage ya maman na ba maman na ba mongo ya mikolo. Na nenga baby saka munoko tout na la vanda ka na sena zongi saka donc place na ye na zongi saka ka pour na seka voilà tomoni maman Marie-Jeanne Bololé a sali sous sortie médiatique. Vous savez bandeko, je crois si pas hier 2 jours passés na sala qui émission na ngamoko boina lobby na zo ko interpeller ba artiste comédien ya koloba ke no ba imposer respect.
Parce que na komona ke no monde na bango eza susu ni chroniqueur ni chronimama ni journaliste ni fan oya koya ko installer peut-être kimia ou encore respect na musa na bango. Musa na bango il faut bango moko nde ba imposer yango. Je crois ba o batala ka mama BBC ba ko ba mama BBC ya solo boko minanga na ba commentaire. 2 jours passés na sa émission moko na lobiki non là maintenant nazo interpeller. Ezaki eloko ya bolo baba ofinga papa Serge Liboumou ebo na bino trop c'est trop. Là maintenant il faut bino moko ba comédien bo télémela ba bêtise mususu. Et na pesa ki ba exemple belé ya koloba keno bozo linga bato ba kene ko tourner par-ci par-là. Est-ce que kokende ko tourner par-ci par-là place bo linga bato mususu ba kende ba okende kuna na ndenge moko keno ya keno ba bengi bango na sens que no ba sala musala ou encore ba obengisa bango po ba humilier bango nga mama BBC je crois na lobaki yango ba o balanda ka mama BBC bo ba mama BBC lobaki yango na lobaki kutu na lobi lorsque bino bo linga kaka batu ba kende bo tinda batu plus ba kende pas chers collègues. Intention na bino na sima on eza nini lorsque vous obligé ba comédien mususu pour na cause la professionnel il faut que o le capé pas chers collègues. Na lobaki on a lobi que non les intentions c'est quoi lorsque vous otinda bo linga kaka ba kende ko leka kuna eza bo linga bo humilier bango ou comment na pesa qui peut exemple à papa Alain. Na puis papa Alain il travaille peut-être avec na chers collègues. Mais yé makanisina a dit que non a travailler a peut-être quelque chose de ya muke o ezo sunga peut-être ndaku nae. Mais mutu wana azo bengisa bino na intention nini? Bengisa bino na intention nini? Ya que non bo sungana na musala to azo benga yo po humilier yo. Insista kiawa. Dans le bito boité parce que façon o bo bimaka koyaka ko belela ka ba artiste o ki ko vanda kaka place mon côté il faut kende boye na ebité soki bino boza ba professionnel po botinda batu mususu ba kende ko jouer par ci par là ndé relaxa kino baza ba professionnel. Nga maman BBC na lobaki que c'est quoi les intentions lorsque bozo forcer batu bozo cibler batu après boti na bango bokende ko jouer kuna boye na betela kiango c'était na lobi les artistes nga na moni siko que non bino ndebo il faut bo imposer respect na musana bino po ba ya ko finga bino soi-disant ndenge ba finga papa Serge Liboumou munene wana ata bino moko est-ce que ça respect il faut que ne ko jouer pas chers collègues bato ba chaîne ezebele azwaka bato mususu te asiblaka bato a belle vie bato a belle vie te lorsque na oloba bato a belle vie comme on dirait ce peneni bato mingi ba je rappelle pas belle vie parce que chez belle vie eza nango ke non mutoye ba peso caché na yo au jouer contre ezate nga mama BBC na lobaki ke non les intentions c'est quoi bozoinga ko humilier nani parce que façon obo forcer bato et comme que non il y a quelque chose derrière ça. Tomonaki na ndenge ya mabete eza juste kaka keno na zozongisa ka bino po bobenda bilili eloko yango humiliation tomonaki ya papa Alain eza na ndenge ya mabete eza ki chance sourire à voyager mais lorsque bobenga ki e po bopesa ye visa et tout vos intentions ezaki nini vos intentions ezaki nini ya tomonaki na aéroport ezalaki bien te. Alors, na sepeli na maman Marie-Jeanne Bololé parce que na mi pesi kutunga moko na bi non merci Seigneur parce que loko na loba kiango. Tolanda après beaucoup pesa maman BBC raison. Soki na zu musala. Bolanda. Na kosala ba tournage nyonso te. Ba tournage musupe combien humiliation. Tournage surtout so keibo keinde koyoka ba bilomo ezangati na ba humiliation mouvement de tali menga na tournage tina koyoka ba bilo oni na awa
Et surtout, le tournage. Ma solo na ba tournage. Bolandi. 2 jours passés, ba o balanda mama BBC ba loba keno mama BBC lobela kiango. Bo vanda kaka ndenge déjà ba lingela ki déjà Maria wana boule. Bolinga tant Maria pe ou encore mutu oboko linga bo ciblé à sa pemenya Poutine aya ko jouer koto yo. Boko humilier on dirait 2 personnes à la fois. Boko humilier la personne de Belleville et puis la personne ya mutu obobengi boyebi keno oyo ya jouer kakuna. Parce que mutu ana zo ke ne pe ko jouer kuna. Yangwana na féliciter ki Maria. Et lo kwa loba ki keno na ko jouer te place boyebi ka bo finga maman na nga na ko jouer na nga te. Na ko ya na nga pété. Parce que tant yo zo kende na yo na Belleville parce que Belleville anga nyazane na problème te mais yo kaka imagine yo et fingi sa pe Belleville et ko rendre on dirait ba mon na Belleville faible ou bien ce peine na éviter ce beau comprendre la grande famille beau aimer beau partager tout solo là nazo interpeller sous kaka ba artiste et comédien ba tournage nyonso est-ce que za ko kende nga mama BBC na olobango parce que nga maloba na ngeza la nganga mama Marie-Jeanne Bololo yo ya lobi alobi nini na ko tourner place nyonso tout hein soki na zui musala na ko sala ba tournage nyonso te ba tournage musupe comme humiliation tournage surtout soki boki. Parce que yo artiste et comédien bazo benga yo ba benyo penza keno yaka boy de toi-même ozo eba keno awa isa eloko moko ya humiliation zo salima a déjà plan moko boye basi basali awa mais lokola yo ocheka ke loko na ya lokoso akoloba keno na okenda ngaka ko sa musana ngana kozwa 50 na kozwa soki 100 aux 800 wana oh peut-être okoliango peut-être pour 2-3 jours et sili mais humiliation et la tinzoto humiliation et la tinzoto mais yo $100 wana oh okendelaki soki pe $50 okendelaki wana oso liaki yango pe esili obanjo dongola misu oluka mususu mais koto pe humiliation c'est la tinzoto nazo interpeller nanga kaka na lobaki yango 2025 les artistes et comédiens eza lisusu ni ba chroniqueur ni ba chroniqueur ni ba journaliste ni ba ko imposer peut-être kimia na monde na bino moko ne il faut imposer respect. La grande famille boy aimer beau partager tout solo là. Tant que papa Serge azobo ane ko jouer si atingami place moko. Ngana ko lo bakeno eza respect na zo batela za na ba place azo kende ko jouer na ba place mususu azo kende ko jouer te. Oui, na lobaki na lobi keno. Bozaka obligé te akeno oke koto yo zo kangisa peut-être kaka o fufu, o saki ya loso, o mafuta, o nani sucre, o classe abana, o ndaku oui. Bande ko ezana mbongo mususu baliaka te ya okanga moka na kingo pamba eza place a kokende ko tourner eza pe place ba chronique ba chronifuati nini o ba koyamba yo pour ça la émission biloko na mi balende zo boma bino ba artiste et comédien parce que to yebi ke non bino soki bazo yamba bino il faut ba pesa bino mbongo. Parce que lorsque Bayamba Rabino, il y a toujours polémique na polémique. Et ça rare, au moins un journaliste, ayambi chroniqueur, ayambi peut-être comédien moko, bo sololi à l'amiable, bo fongoli poké, bo ramener dans le savoir yabato parce que dans lundi émission, il y a maman Marie-Jeanne Bololo, tu sens que non, maman Marie-Jeanne Pesa, solo makambo eza na sens. Si vous imaginez, artiste et comédien, vous avez plus de 20 à 50, vous avez 100, vous avez 300. Mais vous avez na réflexion, le quoi maman Marie-Jeanne Bololé, vous avez peut-être à 80% ou à 60%. Je ne pense pas que nous vous avez humilié, vous avez humilié tout le quoi mouille. Artiste azobenga muninga na artiste aya ko jouer pas na pour na ko humilier. Est-ce que vous comprenez bango? Artiste azobenga ndeko na ye artiste pour na ko humilier.
Où allons-nous? Et lobi ata Marie-Jeanne Bololé, ceux qui n'a pas dit ata musala, na osa nini, na otik, na kene ba place mususu a ko jouer te. Na loba ki ango kaka 2 jours passés à Nzambe merci maloba na biso zaka nganga. Ya mieux vaut ate na mona ka Maria oyo. Ceux qui azana tournage to ko mona na TikTok azote ka bidoko na ye. Sala musala na yo ya comédie mais kozala limité te. Parce que mon ami est trop glissant à niveau moko pas comme possible. Créer peut-être un business côté mususu. Koto ba bengi yo oui, au sali papa aux une dame et sili mais aux ana business no mususu en dehors ya art na bino. Ce que tu ka maele ya koloba que non a joué koto na joué koto tu vas te retrouver au bebani na batutu parce que yo zo sala tour des salles. Donc yo zo sala tour ke koto koti ti ba koyana ko benga yo ndo ozo mema lokuta na ba chaîne na batu. C'est grave hein. Soki nazwi musala na kosala ba tournage nyonso te. Ba tournage musupe comme humiliation. Tournage surtout so keibo keinde koyoka ba bilo mwezanga tina ba humiliation. Muvando tali menga na tournage tina koyoka ba bilo oni na awa. Et surtout loko ezo boma bino tournage. Masolo na ba tournage. Tala heureusement biso tozaka na kobenga so bimo malamu na azina ngamo malamu to baka namba malamu mais oza mama malamu Jésus heureusement ba biso toza ba comment le baba tumususu moto wana aza hypocrite nzoka za hypocrite batu mususu bango ba sala sukini ni bango de ba hypocrite omoni émission tozo sala na biso tadi batu belé ba kotalango ceux qui mutazu analyse ma BCK Aza Ndoki. Mal intentionné. Yes. Mal. Tout ça, j'analyse. Mais t'as là ce qu'on commentait pour moi que là on a. Bolandi la grande famille. Et dans la bateau, on va comprendre en côté. Oh, maman Marie-Jeanne Bololé, ceux qui artistes, aux apesa muto, aux linga vraiment, aux à la respecter. Oh maman Marie-Jeanne Bololé le biaza solo. Monte na bino se komi mabe makasi. Eza na ba chaîne nyonso tout il faut que ne se plonger. OK ko lata humiliation peut-être pour na $50 oso someli bana soupe, oso someli bana ba ji, basi ba mede silo ba do dongolo ba na luka su mbongo mususu. Mais humiliation na ese lation zoto nti. Siko po ebima imaginer. Ebima ndeni. Ebi mandenge nini 2025 ba artiste ngana obanaka ko interpeller bino nde il faut arrêter ba hémorragie il faut imposer respect imposer penza respect lelo to koma ke non lelo ko ni ata place lelo to koma ko banga ko kende na ba matanga lelo to koma ko banga ko kende na ba feti lelo to koma ko banga ko kende na ba milliers o eza public lelo to koma ko banga ko kende na ba place o ebi ke non Kongola place na Kongola za penza c'est-à-dire que non problème e ko zanga te to koma ko banga bongo et loko siko ezo bomeza nini eza ki lokoso likolo nango complexe. Likolo nango nini complexe parce que soko tali misala obino bo sala bo éduquer masse mais na bino moko bo koka ko s'éduquer te na bino moko bo koka ko s'éduquer ko se tango na loba pe bandeko exception ezanga te eza likambo to lobela awa eza likambo ko loba ke non ya humiliation ya ba artiste et comédien. Et ça les sous nous là ba koni mama ba chroniqueur ba koni fois tité que non nde tozo sa nini to manquer ba comédien respect bangonde ba osala que non peut-être ba chroniqueur mususu ba manquer bango respect parce que bango bazo zanga moyen ya ko imposer respect
lelo bato ba comprendre te na lobaki na lobi ke non mutu mususu ka ndenge bozo bima boye bofingi comédien bomoni makambo o elekeli sherika comédien mususu peut-être ne chatanga mama BBC na koloba ngana konyata nga kuna te parce que tala o elaleli sherika soki ngana ke obandi kotanga ba artiste combien oyo bazalaki na ngambo kuna bazali lisusu te et puis bazaki insulté yo na ngambu na oza ni na problème na mutu ango ni na nini mais le fait kaka ba ofinga bato mususu kuna omiyebeli olobi na konyata te. Et lorsque koloba ke non na konyata te babengi yo faible babengi yo zoba oza professionnel te ozoba nga belle vie azokanga ba artiste et voilà en oubliant que non bino bo finga ba artiste kuna. Ce qu'on peut na bino nenge bo finga bango bino bo tinda bango ke non ki professionnalisme il faut que tambolo que n'est pas cher collègue na likolo nango ke o ke kozwa isusu humiliation. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Soki na zui musala na kosala ba tournage nyonso te. Ba tournage musupe combien humiliation. Tournage surtout soki bo keinde koyoka. Nde place oka ke lobaki te na mi pesinga moko raison ya kolobaki non na lobaki likambo 2 jours passés. Nabi pourquoi pas na zongela ngo na lobela bino batu bolandaka nga ya koloba botala bomoni likambo nga na bandai koloba yango. Lorsque vous avez un artiste ba tambola koto. Est-ce que place à ngonyo so ba kotambola eza pona ko honorer bango ou bien pour eza humiliation? Tant que vous insister pe ko benga ka batu bozo cibla ka batu les intentions humiliation yango. Humiliation. Si on ose la limiter à kolobaka ke non yokaka art pour respect imposer respect loba ke non ngana obando tourner kaka na chaîne oyo soki ba bengi ngai mais na kuzu nazala ngana cop na nga musu na salaka bozo mona ke non bango moko kaka ndifo ba imposer respect. Artiste comédien mususu azobenga artiste comédien mususu pona ko humilier. Tu as une vérité. Hein? Tu as dit quoi? En fait, ça fait un moment qu'il est déjà là et il est occupé dans la chambre de votre petite soeur. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais tu sais, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Il est occupé dans la chambre de ma petite soeur. Tu veux dire quoi par là, au fait? Chut, arrête ça. Tu sais que je sais pas voir, d'accord? D'accord, fais attention à ce que tu veux me dire. Fais attention à ce que tu... Patricia, tu peux pas me faire ça, d'accord? Je peux plus vous mentir. Toi, tu peux pas me faire ça. Je peux plus vous mentir. Ça fait un bon moment que monsieur vient à temps et ils l'ont toujours dans la chambre de Lily avant de vous rejoindre. Et je ne savais pas comment vous le dire. Mais j'en peux plus, je ne peux plus mentir. Tu es sûre de ce que tu dis? Bien sûr. Donc tu veux me dire que monsieur est là maintenant? Il est là? Oui, il est là. Donc le bruit que j'ai entendu là, c'était monsieur? C'était lui. C'était vraiment monsieur? Oui, c'était monsieur. Et comment tu me le prouves? Madame, je ne peux pas vous mentir, je vous aime tellement, vous êtes une très bonne personne. Et vous voir souffrir comme ça, ça me fait mal aussi. Ok. Donc, ils sont tous les deux maintenant. Oui. Où ça? Dans la chambre de Lily. De ma petite soeur? Oui. Ma petite soeur? Oui. Ok. 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 D'accord. Ok, ça va.
La boniche nde makambo. Biso toza na film na biso tozotala. Na Belle Vie Télévision. Et voilà. Et ça na ba chaîne mosusu le quoi na ba Belle Vie Télévision na OK au tourner. Ba personne respect. Ba personne. Maman Marie-Jeanne Bololo kané na lobaki Marie-Jeanne Bololo azana raison. Hein. Pour ce que tourner n'est pas Belle Vie. 2-3 fois battu au kamba moro parce que pas Belle Vie eza makambo. Donc ba ozui makambo et pas Belle Vie, ba moko ba komi ko cibler yo, ba dongola miso ba komi ko cibler yo, oya pe ko jouer pa na bango. Pona nini po kaka ba mona ki on a filmé moko jouer qui est pas Belle Vie. Tout en oubliant que performance oyo pesa ki batu na filmé wana o jouer qui est pas Belle Vie, ezaki coaching ya Belle Vie. Oza na savoir faire na yo. Mais likolo savoir faire na yo, Belle Vie a cotisé ba bord moko boye oyo o pesa film na ye elengi. Nde loko pe ba artiste comédien ba bosanaka. O moni a joué pas Belle Vie. O moni pe aza ya, bosana ba talent to boité. Bosana ba talent. Mais likolo ba talent na bino wana, bo ajuta kaka eloko. C'est-à-dire que no Belle Vie ba kisaka eloko. Parce que tant yo moni kaka film wana otali ka film wana, po ndenge bozana bo lala kate, bo tala ka penza Belle Vie Télévision. Na biso moko pe kutu na biso ba fan na Belle Vie totala ka bongo te. Po bino il faut bo tala bozo ba inspiration. Parce que au moni mutu moko bo azo jouer kuno moni penza ke no net na minute o Nikita wana. Comme ça to zela ke no Nikita bato bakobenga benga ye. Po nini po na ba biloko na pa ba deboro ya petit pas Belle Vie Télévision. Bon mona bato bako solliciter ye. Si ko tango bako solliciter ye, abandé pas Aïda. 2 aye kozwa makambu et pas Belle Vie. 3 bino bozo benga ye aya. En oubliant que ye biloko abeti pas Belle Vie wana ezo dépendre pe na coaching. Ce que tango bino bozo benga ye, bo bengete ke non, bo benge na D boule. Boule ke non, akoya ko pesa makambu et pas na bino. Bula mibale bozo emilie mbala moko ya koloba keno tango tokoye akoye pa na biso boye papa ba chronifoiti mususu ba kosala be émission e bomoni te boye e kosala keno ye abaye ou encore Poutine pe ayoka soki mutema pasi abwakisa isiko na minicho pe Poutine pe mayele na bino parce que bobane kozela keno Poutine abwakisa papa Alain ye wana ya mobali you are welcome ya mobali bienvenue. Ce que Poutine peut mailler na bino attaque non journani nani artiste moko boye pas ake ko jouer côté mususu bino boye bo sele ngo ba analyse bokanisi so pe ndengeni ce qui Belle Vie a besoin na ya robenga e Belle Vie ko boya ki sa été pour se petisa mitema na bino to solo là to solo là. Soki nazwi musala na kosala ba tournage nyonso te. Ba tournage musupe comme humiliation. Tournage surtout soki bo keinde ko yoka ba blomo ezanga tina ba humiliation. Mouvement tali nga na na commentaire. Oui, mon commentaire. Ngai na kosote nga soki nazwi musala ande musala totika distraction totika ba distraction nga na ye na nga tournage na bakomba bato te tosala nde théâtre na sa théâtre na nga po tango benga eza kosepenga na ya na kota na filme na yo ou considérer nga nanu la première des choses. Merci beaucoup. Mais na ye wana po nazwa humiliation te na ye wana po yo beta masolo na yonga na banda ko participer na ngote to sala nde musala bayama to sala nde musala totika distraction totika ba distraction na ba kombo bato ezo aboutir na rien. Très bien, un bon conseil. L'an 2025 bino bata ba jeto bino bata boy bo mekana no ko changer ko
Pour changer tout ça, Moussala. Surtout théâtre, ezala place toujours éduqué peuple oyo et pourri ma famille belé ma cambre belé za na kati to za na ba histoire et belé oza non exploité et belé et langeza monene basali baza muke très bien ba biso ba oyo ba nini ezali mais to pe na mo ba sien nango mais le quoi soutien pesate ba bilo na nango donc c'est bima wa Bolandi nga sepelaka na mama oyo nasepelaka vraiment na mama oyo. La grande famille boy aimé beau partager natikeli na moi 3 minutes nanga comme ça na chité boy aimé beau partager ceux qui n'ont s'abonner te s'abonner ça vraiment biso bien makasi la grande famille botaka eza mama BBC na bino 2025 oyo vraiment il faut tout ça la musala kitoko ngai vraiment na lobaki que non il faut vraiment pour interpeller siko ba artiste il faut ba imposer respect ba artiste il faut ba imposer respect est-ce que le place il faut na niata bino bozolo ba passage kende kuna kende ko tourner kuna pona ni polobi tang bo mona ye kuna na ngambo ngo boye bo pelisi ba life bo bandi ko loba aye muto azalaka boye bo bandi ko kumisa on dirait bo boakela artiste comédien mususu. C'est-à-dire que non, vous les chroniqueurs, bon sololana ba artiste mususu ya koloba ke non, bengisa eside kaka wana zoaye kaka benda ye kaka makaneli. Ce que yope artiste ce que za souplete, neti na minicho eye baneti. Que oyazo benga ngai, c'est parce que amona ngai pas belle vie. Oyazo benga nga, c'est parce que amona ki boy. Oyazo benga nga et c'est parce que boy. Et tant yo kozale pa na ye humiliation ngwana ilati zoto. Où allons-nous? Les hommes à hein? Bah, soi-disant, bah, éducateur ya masse. Boko makiawa ezaki na batu mususu mama BBC tozomona mama Marie-Jeanne Bololé te na ba film depuis total ki na film ya je crois film ya My Brother. Film ya My Brother. Après My Brother total nini? Après My Brother nde total ki film oyo nde total nini yo? Ah, ba film ngo nzambe na ngai pa belle vie oyo belle vie ko boma isabiso. Boko menanga na ba commentaire na lobi na ba commentaire bolandanga na privé te pardon boko menanga na ba commentaire kuna après My Brother tolandaki totalaki film esuni nzambe na ngai après My Brother totalaki film oyo ya nani oyo ya Nikita bimaki na papa JR titre nango nini o ba film eleke belé na mutu. Et comme maman Marie-Jeanne Bololé azomona na te maman Marie-Jeanne problème nini mbala moko balingi ba créer problème que non maman Marie-Jeanne Bololé babeba nina belle vibino bolanda nga mikolo vraiment na bandaki ko na vandaki te pour deux fois succès photo partage ngo pe na ba fan na biso pe baza pe libanda côté mususu c'est très important libanda ngo zaka poto te poto mona biso pe ernos mais ba fan mususu ba mona biso il faut batama ou ba sala boye yango moni mikolo na zaki na kena mo Angola muke na zungi bona kena no weso que totalisa qui beaucoup plus na ngambo ya Brazzaville absence neza est justifié na bandenge wana eza na ndenge wana po batu mingi batuni tuningango en tout cas nazali c'est bon moninga te na 3 4 5 films donc c'est qui nazali te ba film suku tu nazalaki mais le col a kuna déjà billet c'était comme qui il faut na kende ka je n'avais pas le choix il faut na kika omoni nazana le kamona olingate omoni Bolandi, je crois bino bato bane ko tuna pe mama BBC, maman Marie-Jeanne Boni azola maman Marie-Jeanne Bololé azomona na lisusu te. Ya ka ne to te ko tala My Brother awa. Alors c'était au moins ça la grande famille, je crois na fungoli nanga poké na sololi nanga. Na sepela ki na eloko o maman Marie-Jeanne Bololé tango kana yo ki ngona bi nde loko pe na lobaki 2 jours passés. Ya koloba lorsque bozoya bozo senga ba artiste bakende ko jouer kuna
boke ko humilier bango kuna. Artiste imposer respect na yo. Ta la place au konyata, na place au konyata te. Ah oui, hein? Ta la place au konyata, na place au konyata te. Alors, c'est au moins ça la grande famille, tous a toujours branché na BBC Mpoï TV. Merci na bande konyo so bazo considérer biso, merci na ba message, na ba appel et voilà numéro na biso a toujours figuré wana na barre d'écran na ba toujours que non, on a plus besoin de payer à conseil et voilà pour une évolution musala na biso ba open na bet sera toujours libaku na ba toujours que non bolimbisa parce que ça musala ya koloba. Et musala ya koloba oh choko perroquet. Alors 2-3 personnes vous a blessé peut-être bolibisa maman BBC mais na lobi nanga kaka vérité à koloba que non les artistes maman BBC a interpellé bino ya koloba que non et c'est un peu d'imposer le respect parce que ma place mususu bozo kende eza humiliation ngana kanisa itango na loba ki yango awa 2 jours passés. Parce que dans ce qui peut battre bien, maman bébé, so si artiste comédien, conseil à bien. Ok, ben na commentaire et oui. Et voilà 2 jours passés, kaka maman Marie-Jeanne Boulou peut abîmer pour na kolobake non, ba place mususu na ko tourner parce que eza ba place mususu kende, ozo kende ko zwa humiliation pour na $50. Pour na peut-être ça qui a foufou. Ba peso mon que so mi ça qui a foufou mais likolo nango lati humiliation. Jamaele. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Je vous aime. Tous les sous BD wana na Bellevue Télévision pour na film na biso ya la boniche oyo. De l'autre côté la 11e épisode. Et voilà quoi. Focus toujours. Je vous aime. Tokutani ba bon début à semaine. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.